eloko yo bato basalela balemba nde bachango mutuka ya occasion za nakana bapani ya mozo mona basale ya nzambe bele basala bapani temps de la parole. Donc la balance. Oh, prière wana kuta kosala yango te. Oh bandela ngo wata. Akosala yango te. Ba ko kabote. Oh, ya. Na komba. Oh, bazotanga. Bishop. Oh, bazotanga ba yebi ba hotel nyonso bazotanga ngo. Ah, ba prophète de la nation. Ah, di papa. Mama. Yo, yebi kuna te ko kotanga ngo ndenge nini? Na bien. Abiri ngana yebi yo te na kotanga ngo ndenge nini? Temps de la parole. Très heureux de vous savoir. Vous êtes tellement nombreux. N'a pas poste téléviseur, n'abino, na téléphone, iPhone, n'habite le marque à laquelle vous allez colandabiso, ordinateur, ainsi de suite. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. René Abiri, l'homme à la dernière flèche de Carquois de Jésus-Christ l'évangéliste, sur cette très bonne analyse autre pour parler sur la dignité de celui qui est digne d'ouvrir le livre des vies et d'apporter le sceau. Donc je ne suis pas seul sur ce plateau avec la prophétesse Marie-Magdeleine Tumba Owa Pitoko Solola autour de ces très bel sujet où ça la plaisir à Makasi na ba chrétien peu ba chrétienne il y a partout dans le monde. Donc je vous invite nos frères et des autres religions vraiment bolanda émission oyo ezali analyse moko vraiment parfait ezali na but peu objectif ya ko édifier nos frères nos sœurs par rapport à conduite nabiso étant bas chrétien. Et alors on doit être digne, là il ne faut pas l'oublier. Marie-Magdeleine Tumba, prophétesse, bonjour. Bonjour évangéliste Abiri. Bonne santé maman. Ezamala munangolo atata oya likolo Jésus-Christ. Voilà, amen. Apparemment, tout s'est transformé encore parce que de tout à l'heure, tout la émission moko vraiment kitoko makasi ou à laquelle vous avez parlé sur Apocalypse chapitre 5. Nde angwana et pessibiso encore makasi tope courage par rapport ya ba analyse auto sali na sima ya ko recevoir yo pepo na ko sala encore analyse. Mais vous savez Apocalypse c'est un livre vraiment très compliqué oyo bato belé ba bangara okota ba prédicateur belé souvent na lundi surtout année oyo natika ligoka moko te vraiment touché na Apocalypse. Quand ceux qui baza kolobela Apocalypse ezali livre ya suka. Ok. À part Apocalypse bakobakisa te. Au Bible lobi babakisaka te pe balongolaka te. Donc ceux qui balobela Apocalypse ezali suka. Donc mateya ya suka. Oye baza kolobela mwana na nzambe nyonso po amilengela. Voilà. Parce que Apocalypse ezolobela temps de la fin. Apocalypse ezolobela kosuka ya carrière ya mokili. Donc ceux qui ont qui nzamba azali ko révéler biso na kati Apocalypse. Donc na lobela ki na Apocalypse chapitre 5 verset 12 jusqu'à 23 et 12 jusqu'à 23 et 22 jusqu'à 23. Pourquoi Apocalypse? Nzambe ana posta biso bana na ye totambola na kati na dignité ya bonzambe. Donc soki balobi digne muto azala digne mutu oyo atambola kana dignité ya nzambe aza mutu oyo atambola kana kobanga nzambe aza mutu oyo aza kotambola na maloba ya nzambe pe na kosalela nde mutu oyo baza kobenga digne pe mutu oyo andimela Yesu Kristo na corps na âme esprit na ye na bomo ina ye mobimba nde mutu oyo baza kolobela digne bazolobela mutu oyo azala digne te parce que pona moment moko songolo pakala azalaki na ba difficulté moko boye yango akomi moi digne wana après cela et puis azongi na moto ya kala non digne oyo baza kolobela ezali oyo mutu oyo aza kotambola na kobanga nzambe. Voilà, merci beaucoup prophétesse Marie-Magdeleine Tumba ensemble avec le caméraman Totanga d'abord livre yango Apocalypse chapitre 5 tozo banda vraiment la première verset pour tozo ça les alliés environnement textuel pour to comporto bimisa idée vraiment ya malamu sur cette grande passage biblique. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Mokanda moko ekomama nakati pe na libanda.
scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui cria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Donc nani oyo aza digne. Oyo azalaka na komilengela na kobanga Nzambe. Oyo akozala na capacité ya kofongola trône ya Nzambe. Donc c'est-à-dire que oyo azali occasion te. Mais oyo azali digne. Papa, j'ai une révélation. Yes. Donc mutu oyo aza kofongola buku oyo. Na kotanga. Na koloba. Il faut azala digne. Ozomona? Omani bukoy bafongola ngo na luyenge te soki ozala ka mwa révélation moko ya bandoto ya bademo ba révéler yo ana mbango ke kofongola owelisi nzamba lobi nzamba on se moque pas de Dieu il faut la digne pour simbelo ozala mutu uti na occasion il faut na occasion te eloko basimba ngo na ona rataki accident na ropenga ma nzamba biki singa yango na fongoli on se moque pas de Dieu et il faut zala oyo abengama pour ko simbeloko voilà mais eloko eza fierté te eloko eza akozala yankete ganite pour osimba eloko oyo il faut zala digne dans tout ce que tu fais. Voilà, mais Mosakoli prophétesse Marie-Madeleine Tumba pour tout ça la cas analyse vraiment tout que non mama malembe pour battre bolanda biso ma ba comprendre pour lelo marambo tozo mona na mboko yo na ba serviteur de Dieu bazali susu digne même père au télé ma ko fongola munongo na bona mais la Bible nous dit on donne ce qu'on a on donne c'est que on a ce qui biso to ana dignité te na ye monsieur évangéliste Yabil yamba recevoir oko recevoir nde ko bona zanango oko recevoir nde moyibi na zanango oko recevoir nde kindumba oko recevoir nde makambo kindoki soki na zandoki oko recevoir nde ndoki soki na zanga oko recevoir nde kinganga parce que on donne ce qu'on a c'est que toloba ke mutu akoko zala naye na don ya côté ya akoko zala ne pe na ministère mais azali digne te liboso na Nzambe. Soki omoni mutu abongo akendela ko bongisa na Nzambe alela nanu pona vie na ye ndenge Nzambe alobi bolela pona ngai te kasi bolela pona bino bana na bino akende nanu bayokana na Nzambe alliance ezonga. Ah oui, par rapport pe que musala ngo tozo sala pona la Bible nous dit c'est pas tout ce qui dit Seigneur Seigneur de ba kokota royaume des cieux. Donc batu nyonso o baza koteya baza dignité pona ko teya liloba na Nzambe mais bazoteya. Voilà. Parce que la définition, la définition sur la personne où azali digne. Moto azali digne parce que tant que la dignité, toujours voir peine à batouper à occasion. Dignité, ça n'a pas d'occasion. Oui, il y a un azolo à la dignité, c'est ça sur l'occasion. Natunio, et l'occasion est où mais ceux qui ont la dignité pour la occasion. Mais je ne sais pas si Dieu peut compter aussi sur toi. Na yebite soki Nzambe akenda ko compter bato baza kokota na parce que on a ko fongola livre wana même les 4 êtres veillards fukami babani d'abord na kolenga nyonso bakokia mote voilà mutu moko de kati na bango amimoni kazali digne ya ko fongola livre wana voilà aza digne te même les 24 êtres veillards babangi Bible lobby l'ange oyo baza kolobela na kati ya Bible c'est nous les hommes de Dieu. OK, ah oui je vis un ange voilà l'ange c'est les hommes de Dieu donc basali na Nzambe nde ba na capacité oyo baza mandaté appelé par Dieu lui-même ndenga lobi que avant que yo botama ngai na benga yo musali na nga na benga yo jabiri musali na nga ozoyoka ndemba wana baza digne parce que to komi komona mutu alali aloti mwa ndoto moko swati ba yebse que yo boza musali ya Nzambe ye wana zui Bible na lipe tala Bible oyo etumbaka. Je voulais dire quelque chose Marie-Madeleine Tumba pendant que Toloba je voulais dire quelque chose Yesu yaka bisotu mokili mobimba toza digne. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Likolo penase mutu aza digne azati. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui est digne. Mais pour être digne, il faut que tambola na kobanga Nzambe. Pour être digne, il faut que yoka maloba na Nzambe na ko salela. Pour être digne, il faut que kobanga Nzambe na ba domaine na ye nyonso. Pour être appelé un véritable chrétien, pour être un chrétien digne,
tous à la chrétien tende toloba qui a liboso occasionnellement mais un chrétien oyo azo mérite occasion et où melakate soit tokokuta mususu ndambu mususu esi eruye donc ozo salela kaka bongo eloko na sachet na eloko ya occasion donc occasion elingi koloba eloko oyo bato basalela balemba nde bachango mutuka ya occasion ezalaka na bapani yango ozomona basali ya nzambe ebele baza na bapani basali ya nzambe ebele baza na bapani parce que bazosalela nzambe na occasion moko songolo pakala mais bao baza appelé et a pas si bazala na bapani ebela ba chrétien aujourd'hui yango ba accident tala bilo kwa occasion et ça ça ka accident et bebi ça kaka e bon ça kate o tira ngo ata sani oyo ya occasion na o mona ka eza bizarre ngalingana tu na question moko na ba etu ba otala biso serviteur servant de l'Éternel prophète prophétesse bishop peu importe ba titre ñon sotozana j'aimerais te poser une question es-tu digne d'être appelé aussi chrétien? Es-tu digne? Parce que même les 4 êtres VA, bangi, monique baza digne. Baza digne, quoi que baza la pembe ensemble. Malgré tout ça. Monique baza digne. Il y a que lui seul Jésus. Jésus-Christ qui est digne. Soyo, tozali bato tozo porter image il y a Christ. Donc on doit être digne et correct dans l'image de Christ. C'est-à-dire image ya Nzambe ebebate na environnement na ba quartier na ba taxibus na musala na chrétien maman prophétesse dakatso te omona chrétien azali chauffeur tant sur mutuka 207 receveur n'est pas ali tant sur chrétien mais ba mangala oyo bazokatelela ba mama na kati ya mutuka yo moko kozala te mangala wana biso ba chrétien za ya kokatela satana mais mususu oyoka parce que Jésus Christ mangala wana ayo musala pour monsieur évangéliste avec tous les respects zelana ebiso mangala wana Yesu akatelaki yango nde satana tango akendaki kotante mangala wana eza ya kokatela ikobo mangala wana eza ya kokatela moyibi mangala wana eza kokatela lokuta ozalango mangala wana eza ya kokatela ya koloba arrière toi lokuta arrière toi ekobo arrière toi moyibi arrière toi mobomi molongolizemi nde mangala wana eza kokatela chrétien te chrétien Bible eza koloba loba na moninga na yo avec douceur chrétien ba yeba ya kaye na elobeli na ye na esalele na ye ata soki amati okomona asali nini amikitisi Bible elobi moto amikitisaka nzamba tombola kaye mais biso lokola balobi ke mama prophétesse ndenga na kanisi ke na komi nzambe faut faire attention il faut ngala kamaka mais évangéliste abir bato mususu so ba yesi aza pasteur aza nakoki moi j'aime parler avec des gestes c'est ça mon problème panzana so ki ba yesi ke aza pasteur dans le pasteur ndenga zo kotale na ba mon Dieu que Dieu nous pardonne. Il faut que tout le monde soit debout et tout le monde honorer. Regarde, on prêche pour honorer Dieu. On prêche pour honorer le Saint-Esprit. On prêche pas pour honorer le pasteur. On prêche pas pour honorer qui que ce soit. On part à l'église, ce n'est pas pour les pasteurs, pour les prophètes. On part à l'église prier pour Dieu. Toi, tu pars à l'église pour les prophètes. Tu pars à l'église pour pasteur, évangéliste. Oh, Moyembi. On doit ça la fausse affaire. Maman prophétesse, dans la catiote, place où on a Erosolo Baka Makambouana. Déjà un serviteur de Dieu, tout servant de Dieu, ou azali digne. Il y a qu'à porter image à Jésus-Christ et la vie naïe. Il faut azala capable de à mesure il y a sa moutonnion surtout une église mbote dans le beau. Oui. Mais les lots au moins dans la carte d'église pasteur na nous donne ba tu va pesa na na nous de mbote. Bible ça non soto simba ezali sanctifié. Oui pourquoi Zobang? Hein? Aza conflictuel. C'est pourquoi Zobang? Ana ba problème. Pasteur Pierre c'est direct du bureau. Donc bote atana ba collègue. Ana ba problème. Mais les kambo mususu. Moi je n'ai pas de problème. Na mutu. Na boya pesa na kopesa mbote na ya litama na ya liboko. Bible lobi soki kana mutu nanga parce que c'est la parole nde yango zo pesa vie. Tant ka ekiteli ngake Bible lobi nyonso tokosimbe kozala sanctifié mon frère. Bonjour. Bonjour. Que Dieu te bénisse. Amen. Ça va la maison. Sois béni. Amen. Et Sili. Peut-être dans mbote na zo pesa parce que est-ce que oyebi que na l'église ba réclamer. Est-ce que oyebi que
Bible lobby tango batu ndimi bazocha mabonza il faut ko simba d'olive na maboko pe ko pambola bango na maboko yebi yango liboko na yo musala nzambe c'est pour bénir les enfants de Dieu mais c'est quand on comme ko banga nango pasteur a fait ça na ba ndimi mbotete c'est les démons bako banga biso biso nde to ko bangisa biso to ko banga ba démons. Voilà. Merci beaucoup la prophétesse Marie. Parce que tu as dignité. Parce que ce que tu as dignité, et à passe, on sait la makambo normal. Voilà. Péché n'est ça la katobanga. Mais mutu oya niebe que je suis digne. Je marche avec Seigneur. Comme Job. Yo mana ki abanga ki passe. Abanga ki liwa ya passe. Abanga ki liwa ya ban. Abanga ki coopère de bilo. Moi si même je perds na perdre les lots. Na bi que lobi na kozwa. Parce que je connais comment je marche avec mon Dieu. Yes. Oui mais aussi mi maramba Job oyo nataka ki verset wana ngamoko no kinzoto malili. Job a chetembe na nzambe. Oh ani yabi. Mais je vais dire mais quand on a na balance na yo ya justice otale tambole na soki okutinga na mabe ata moko na mérité marambo ngai na yo ba oyo nanu baza ko bebisa image ya Christ to la balance oh prière wana kuto ko sala ngoti oh bandela ngo watu akosala yango te ba ko kabote oh ya na kongwa oh bazotanga bishop oh bazotanga ba yebi ba hotel nyonso bazotanga ba prophète de la nation di papa mama yo yebi kuna te ko tanga ngo ndenge ni na bien abiringa na yebi yo te na ko tanga ndenge ni donc na yebi yo malamu c'est pourquoi nazotanga na lobi ba prophète de la nation. Dans la prophétie, il y a 3 choses. Il y a Makanisi, il y a Koute Pananzan, il y a Jézabel. Tout va nakaka. Donc, beaucoup, vraiment, pasteur, ou à côté les massali prières, na miso abatu, vraiment, na invité. Zambia zwakara lokumu parce que tozo kende pe moi muke na suka maman na ngai Marie Magdalene Tumba boni église to solo li marambo yo parce que ils allaient marambo très important fallait to solo mais avant to kanga parenthèse yo pour batebele lelo ba komi na moi ba corps du Christ eza malam batu mususu bazokima parce que tozo te ya repentance batu balingi repentance te balingi recever ndenge nino za mbale batu recever ndenge nini ozana kati ya bonganga recever ndenge nini yo ndenge ozana olongola bazemi recever batu balingi recever pour kotindela yo recever mais mitalati soko za digne lokola Job oui mutu taza parfait mais yo ata ya moke wana ezati siko oko recevoir ni zonga na repentance lelela nzambe okomona yi. Yes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Amen. Ou à laquelle tu parlais sur thème oyoyo, donc la dignité, un chrétien doit être digne. Vous allez chrétiens, vous allez partout dans le monde, mon frère, ma soeur, vous allez hypocrite, vous allez vrai or, vous allez bronzé, vous allez garantie, vous allez vraiment or, vous allez un chrétien, vous allez chrétien, parce que quand tu es à l'église, quand soko moni pasteur liboso na onde, ou comment ça la guénon, tu comme chrétien non. Même quand le pasteur n'est pas là, vous allez chrétien. Même quand tout le monde n'est pas là, vous allez chrétien. Sois fidèle à Christ, vous allez hypocrite. Tant que vous cachez identité, nous y a qui chrétien. Et si vous allez, et ça le coloso kangapé, pour la vie. La Bible nous dit prier pour les faibles. Faibles nyonso. Oya zali akokweya. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Zamba tele misayo. Koneke langolu na ye. Zamba tele misayo kambayo. Pona musala na ye kende liboso. Pona honneur ya bonzambe. Onction ya kotelema. Onction yako yokana na nzambe tike kota la kati na yo na kombo na Yesu Kristo Mesia. Amen. Temps de la parole.